Mbote na ba Congolais, mbote na ba na monde entier. Encore une fois, merci Bino Bahaira Ngai, Balinga Ngai à travers Tindika Télévision. Naza déjà accompagné na Biumboui grâce à lui avec Mike le Zoya de donc bangonde bastara ke bozo ngai kuna poto solo la kamasolo na biso to lela ko sala banalise sur situation politique à République démocratique du Congo. En tout cas, on a remercié d'abord administrateur il y a Tindika et on a profité de la même occasion plus particulièrement na Rifé qui sont oyo aza éprouvé pour nous représenter ba condoléances na ngai vraiment talaka katoza batu alors natango matanga tolelara na bobaza éprouvé natango bisengo to fêter na baron donc on est ensemble depuis on compatit avec you ngai naye le lopona solo na concernant deux sujets il y a Liboso mini sommet à Luanda et puis il y a Mibale soutien total on a continué toujours pour encourager ba congolais belé boyeb sabana na bino boyeb sababilenge ba s'enrôler et belé na armée ezali très important parce que na moment où tozali ezali moment ya ko constituer une armée forte et républicaine pour na mboka na biso. Alors na zongi na o ezali purement protocolaire concernant présence très remarquée et avec tête haute, il y a notre chef de l'État, président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ministre sommet à Luanda. Oyo communiqué conjointe, communiqué final et puis que il faut retrait à Rwanda na bazone azako occupé na mboka na biso à travers représentant na M23 ndenga na expliquer ba congolais belé bobo ya kabo tchaka tembe. Mais est-ce que ti le bino bozo comprendre que tant le belaka M23 égale Rwanda parce que à chaque fois que tu négociation si c'est pas le président rwandais Paul Kagame Mutazoya ezali ministre naé affaires étrangères institut Biru tanani ngoutu ko prononcer ta kombo na été parce que très bien té ezo intéressé na ngonga été mais o esengeli batu nyoso baye ba pe boye bezali que il y a beaucoup des avancées sur le plan plus particulièrement diplomatique autozaka koluka autozaki rêve na biso nyoso parce qu'à un moment donné de la vie il s'est passé au moins 20 années 2 décennies comme ça oyo moyen à condamner Rwanda ezate communauté internationale dans son entièreté a vraiment très compassion sur Rwanda. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup d'estime dans Rwanda dans le cadre de la génocide. Il y a tout le coup la bango bien. Et na kati le kola Rwanda tout moment zaki ko profiter nango. Azana bakambwa mabe asali na monde surtout na makambo tel ko assassiner. C'est le bateau va payer belé ba marambo et surtout passage à Paul Kagame na Union africaine na ebisibino gezaki pasi azaki na biloko belé ngaka torpiller mais le les aranonga inane il était obligé à retika pe biloko ne mingi ya bebisaka kuna passage ya Fachi Béton na présidence ya Union africaine alekaki na redétruire biloko belé au Kagame abongisaki et Kagame boye bazana ba comportement moko à peu près na frère na biso au Tokopta congolais le roi Moïse Katumbi ba makasi na corruption il est prêt à tuer pour tout mais mbala oyo pour na Congo le roi nzambe azana ngambu na biso confusion koti makasi po bomona ke pourquoi na lo ba confusion parce que na ko comparer les solo ya Kagame na les solo Martin Fayulu c'est comme de ça que Martin Fayulu a gagné l'élection mais na moi elle c'est quoi ya mo ngolo ba les solo na te c'est quoi comme na sima ya ba institution légalement établi ndenge moko pe Paul Kagame bato bazako soutenir yaki makambo mafia makambo kuzu banglais ba-américains, ba-français surtout ces derniers temps. France n'est pas que ça va payer en union ce belé Sony. Vous voyez, il y a des sorties médiatiques ouvertes, il y a condamnation à Rwanda, pas américain, pas anglais, voire même. Et quelques pays aussi. Donc, on va dans une position à part Nabiso. Mais au total, la France ces derniers temps, a remis qu'on accepte au degré combien la France a monté envers les Congolais. Les médias naïe, batu naïe, l'organisme naïe, bilo on est mingi, baza totalement simaya Rwanda. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le sommet à francophonie. Vous comprenez combien Rwanda d'abord avec Louis Mushikiwabo, qui n'est anglophone, mais les lots ont PC sous mandat sous pas français pour continuer à organisation na munene ya francophonie. Ce qu'on est typique sur congolais boy. D'abord on est un premier pays francophone, mais la France refuse de nous assister. La France complote contre nous.
au détriment ya ba Rwandais oyo bazali batumabe bazali benemi na biso numéro 0000. Alors on a évité pour mikolo ko biso to gagner biso ka Rwanda. Mikolo ko ka biso photo mi ponela banda na Rwanda. Netinga boye nazako rêver pena biu. Bon il faut ça yum tout faut que parler à Paul Kagame biu faut commander ayo. Pour tozo zo pena donc Rwanda mobimba pena biso ba congolais tozo soki ba tosité dans 72 heures. Donc ne ba ipsi bangwana soki ba tosité et kozala makambo mususu. Et en plus il y a des agendas cachés mike na bakuzo moni batumoko ba moni ndenge zana ba chef d'état mususu na bazana ba soda ba zande po ba sala ba zone tempo ba protéger ba M23. Soki boyebi degré so ba congolais tozo zela kaka mot d'ordre ya président. Moni président so na très sage. Asa moto neti biso moko te bomona la population ninga kenda na ba barrière ya ba frontière ya ba Rwandais. Donc ça prépare ko kota bipikumbala moko. Mais moi réticence moko zaka rapport là chef de l'état na biso tellement mire côté diplomatie en même temps dans tous les deux angles. Toi na angle militaire na angle diplomatique. Maintenant on toujours ko concilier nyo somi balé total a OEP et ko triompher. On nous faisait croire que la diplomatie n'a pas échoué. Mais quand je regarde les choses en face, je trouve quand même que progrès est à Makassi sur le plan diplomatique. Ce n'est pas dans le moment où le roi Félix Tshisekedi on va réfléchir, les Américains vont condamner Rwanda, va retirer Batunayo. On va même un pays, Bangolais, on même un Burundi, on même quelques pays même, membres de la SADC, ils allaient organisme, Rwanda Zamabe. Ah non. Et ozongi sa France 24 abanda ko sala ba rétropédalage ya ko banda ko appuyer sikoyo vraie information rien que passage ya Patrick Mouya ya notre ministre affaires ya communication média na passage na journal ya France 24 ya édition Afrique na santaki vraiment na miyoka ki congolais wana parce que ça direct mais faut mona ba question na bango faut mona ba question oboso Rwanda boy. On dit que France, comme de France, les lois l'ont pays de valeurs. Oh, Bossali na Libye, bon, conséquences na ngote, boy, que la Rwandais m'a raté. Pour le locaux, vous le ba Rwandais, Nabiso ba Congolais, yeba que ba Rwandais, ba no souffrir de génération en génération, na makambo Bossali ba Congolais. Pour tokotika tante, tikeli pota moulaye, et tikeli pota mounene, et tokotike la tante. Alors nous sommes tellement déterminés, si ma mokonzambo kanabiso, si ma diplomatie, si ma gouvernement nabiso, pour nous accompagner parce que victoire est certaine. Alors les jours à venir, M23, fois bandako, qui mamba ouye moko pour auto zoa. Akoiba ayama ma minorité, ayama ma génocide, ayama ma boa miyibi. Boko timbo kanabiso bolibo zo mabele na biso boya na nenga fidèle to pesa bino ba poste botondité. Boya na nenga ya RCD guma to pesa bino ba poste botondité. Boya na nenga CNDP to pesa bino ba poste botondité. Boya na nenga M23 version Mamadou Ndala, bozo kapé ba poste botondité. Bon bolibo esko na nenga sultani makenga à travers Paul Kagame wana ndesko tolobi luvunu. Tolobi au effort luvunu bokolonga biso te parce que biso toza accompagné na Nzambe, toza accompagné na peuple congolais, amnyo soit peuple congolais ezali sima ya mboka na biso, sima ya basoda na biso, sima ya mampinga na biso et puis boyeba ke bozala surpris parce que le corps atomique constitue l'armée la plus républicaine d'Afrique centrale et Rosala ya biso et biso nde Rosala très puissant mikolo koya ba congolais bande kolange belé ndenge kanga na ebisa kabino sambela na Nzambe apesa yo grâce aux ala vivants pour mimone la makambo koya mais toutefois na boy ko écarter yo côté aux actuellement aux côté moko au mesana ko kama molukuta ba média ya ba étranger musala ngo kokosa OK sur le terrain comme na front kuti réalité za ndenge mususu mais yo préféré aux ono lukuta wana obana kokumisa M23 obana ko appuyer bango et na ba ancien politicien na biso na ba politicien musu classe actuelle classe politique actuelle baza des mèches musu baza na batu mitemezo zoka zoka balinga ba tenter ba kotaka na ngambo wana bokendeti bona na ba John Numbi mais sort na bino za ja scellé bokoye bango tokotika na bino tante parce que mboka oyo ezali ya biso ezali ya bakoko ya basetre na biso mboka bakoko na biso batika na biso yango oyo mboka ko babelela mboka Simo Kimbangu mboka ya Kimpavita mboka ya ba Maréchal Mobutu mboka ya ba Mzee Laurent Désiré Kabila mboka ba Etienne Tshisekedi mboka ba Patrice Emery Lumumba et mboka wana ezana ba descendant nango ba descendant wana oui biso toza ba tribu ebele
mais tozalaka ini l'esprit ya unité yango nde tokoévolue nango. Donc côté wana bozala ebele bozala éveillé mutu moko adécouragé yo te ndeko na ngai place ozali soko moni mutu moko azoyela ba discours moko kaka ya découragement ya kodénigrer boya ebenga na eloba seke yo oza M23. Voilà quoi esprit oyo faut animer biso bakongole mikolo oyo yango wana elikambo ya mibale ezali ya front ezali makambo ba mampinga. En tout cas ba mampinga na biso ezala na ba front kuna ezala bisika bozali bo continuer toujours ko repérer ebele ya ba commandant baza ba hypocrite ebele ya bato twana bango baza bato ba traitaka na ba rwandais eza bato bazwaka bintérêt na bango pa ba rwandais ndenge opération ya makambo ebonga ezoya boye bango balingi te ndenge guerre fo ekoma na suka bango baosepela te mingi baza na système ya kotekelaka bato wana baminduki kotekela bango bateni kozala en contact na bango na bamanière rebele kosignaler baposition ya basoda soki batindi basoda boyo komeli bango na bawhatsapp bakotisa bino na bagroupe yango wana na kolinga la plupart ya bacommanda bapréférera basoda nyonso la plupart bazokende na bafront bazalaka na batelefone biso tobengaka na kisasa likelele to telefone akoni. Voilà ekozala malamu mingi po quelque part tozomona ba mini vidéo mais na kati ya ba mini vidéo mosusu ezozala manipuler biso omoni vidéo mais FARDC azofilme ba FARDC bakozala babala babo toke elo bokende bino tobokima mbango bokende boye ere baninga na bakima mbango oza demeshi na ba M23 azofilme o tala bango na baokima tala bango na batiki mboka polele goma eko ya kabo bapanike bino fort bato ya Goma bozwi bamama na bapanike. Surtout que tolinga makambo lokuto moni mutu mususu osundoli ndaku na yo osundoli lupangu na yo osundoli biloko na yo okefana no na zamba ono ba M23 balinga bazwa Goma ba M23 bakozwa Goma te na lobi na bino nazo continuer koloba ke M23 akotikala kozwa Goma te mais biso nde tokozwa bamboka oyo M23 azwaki. Donc côté wana basoda na biso bozala pena motivé mutu akosa yo te parce que soko katisi ngambu okoma esclave tuna ba généraux ebele o bazaka na bango bakoma lelo ndenge nini botuna raté basoda ebele balandaka ba M23 bakoma regretter te o balandaka ba Rwandais na bakopa ba rébellion mingi lelo bo regretter yango na lobi tango ke na front kenen esprit patriotique kenen esprit ya kokangola mboka kenen esprit kozwa eloko mutu te ko botola mutu eloko te koboma batu bibomela te bato baza destiné koboma te oyebi benemi na biso baza banani. C'est vrai mingi bozo sepela na ba traître te so détecter bango mbala moko faut lâcher et ça peut bien mais mingi be boko boma pe ba innocent parce que bato su bafunda naka musu be bako pakola muninga mateko no moni nenga za na nzoka ne yewa fundi wana aza traître po za di manipulation ba tuti makasi bomona nde bakosa muzete o Massas walinga sala ya coup d'état nzoka nde James Kabarebe mutu azwende pour accomplir mission. Donc côté on a beau aller plus particulièrement sur côté renseignement militaire en tout cas beau pesa ba précision ya kitoko beau ala ba patriote pour que elonga mbala oyo ezali ndenge bozana so bo se retrouver boza 1000 militaires na front yebanga ke non na miso nzamba tieli bino 4000 éléments célestes oyo bana ko accompagner biso et bo banga te bozala na koika mpiko ba commandant o bazo détourner moi ba solde moi ba ration bokeba parce que mbala o bozala détecter et puis mbala o bano kangama mbala o bobano kende po makambo ebele ezokendaka na ko changer oyo so boyebaka ke bochaka batu na bino bisika na sima mokonza mboka pembe na mokonza mboka na ba ministère kili po bo contrôler la situation bo pesa ka ba renseignement et pas ba rwandais boyeba ke muke ba réseau na bino ezokende na ko kangama et puis bana ya sika baza koya bano ba osalaka ba formation ça ba baleka ba formation ba 3 mois ba formation ba 6 mois pour bazala vraiment aguerri. Il y aura des vrais commandos, des vrais militaires siko yo zelanine ya koko takape héros oza vrai pété oza la vrai capitaine oza la vrai major oza la vrai colonel oza netio ba kibudi kibudité ya batu kotika rébellion ka bo buba ba mi au grade au général oh major oh colonel o kompoko na tala bo sakani na biso na Congo bo humilier biso trop ya mbalo yo biso ba congolais belé biso peuple congolais zala waza na diaspora ezala waza na mboka mikolo biso to ebele ya kosakana te sima ya FARDC mikolo toza ebele mais là on se ngana conseiller ce qu'on a bande qu'on a biso baza mingi na est bato mbongo ya est bato ba mona ka mwa kanto bianza
en tout cas bozala mobiliser mikolo to un peu d'esprit de solidarité vraiment solidarité za ndenge nini en dehors ya bandeko na biso oyo bazo soutenir armée ba soutenir ba soda moi ba mai moi ba ration moi ko déjà bien mais bo tapeli su na bandeko na biso mingi oyo bakima bitumba o bazana bakaya ba réfugiés l'église ba dimanche bo sala ba cotisation mo spéciale l'église eza côté kuno eza le plus proche to boya kotoyo ba yo sala kopo wana membo wana mo ne destination te ba pasteur ba zui avec tout le monde migolo liste le côté là donc côté na donc to banga yango na lobi ba mécène bato bakana mo mbongo na bango na ba este na ba nande to ka ba na lara ko sakana te boleki ba congolais tout na lara vraiment na ba église na ba dimanche bozo vraiment esprit wana ya kusala ta ba cotisation ya biloko na tire moi ba biloko ba vivre ko kende ko pesa bande ko ba congolais oyo ba kimi banda kuna bango likolo ba lukuta ba panique ba tumi na bango ko vanda na bazamba parce que ta na tali image moko lelo na ba France 24 ana ke ba musu ba kufina ba kake pendant que ba qui réfugiés stalinga passe ya makasi mais tous ensemble tous à l'esprit moko liloba moko totalement la un seul homme tous à la sima ya mokonza mboka na mampinga na biso parce que elonga ezali pona lelo na tiki bino na maboko nkolo et jeudi prochain tokoyeda bino ba masolo ya sika mais boye bake elonga ezali na ngamu na biso. Merci na yom to landaki ngai ozaki kidi bazong landaka ngai trop okozala édifier et je crois bande konanga tindika balande tindika botaki kolandanga pena maman Sephorana avec Moïse Nengele je crois que vous se retrouver na ba tout na ba question sur le plan spirituel parce que ngana ndoela binoka makamuda na ba très spirituel mingi mais yo pour mona makamunyo se ko kisamela yo je préfère que au senganzambe tata bokasi bonso accorder yo une vie longue, une longue vie éternelle, à peso grâce aux la vivant pour maramu mingi, otoko kanana, otoko le bâton accomplissement, n'ango koma, omimone lango, yomoko, ndengozana. En tout cas, na tikibino, na mabobo konkolo, week-end kitoko, na bana poto, bana monde entier, bao balingara Saint Thomas, bobo sana évangile nangaite, soko monité kondimate, mais vous avez plus primordial, vous allez vraiment prioritaire. Ezali bolingo ya Congo na ya ba congolais po owana ezozanga biso ces derniers temps makasi en tout cas congolais vraiment kanisa nanu ndeko na yo linga pe kolo na yo okomona yo moko ndenge nini avancement ko ya merci na yo Biyumbuyi merci na Mike papa na Monte Luzadio merci na mon cœur mon jambe ma femme bien-aimée Niclette ya Santo Thomas merci na papi Kelina Rife Kisombe bakolo tindika nkolo na ngai amona bino nyonso na mabota na bino tomona nimbala sima na même moment na même programme bye bye.